Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka Congo Alenga TV nzamba pambola bino émission na bino masolo na biso o epesami na ngai ndeko na bino Congo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu. Bolimbisi bandeko lelo ezali bongo mokolo ya Pâques boyebi ke biso bayindo tozaka oblige ya koyamba ka makambo oyo bamindele bamemela biso. Mokolo ya Pâques lelo bandeko toyebaka yango ezali mokolo oyo nkolo Yesu, mokolo oyo ezali dati na ye oyo bamindele bakatolika bayela biso na mboka ya mabele ya bakoko oyo bango batiela biso koti ya solo biso tofetaka yango. Donc vendredi ya lelo le 15 avril ya solo bandeko na ngai bayuda bango batia bango date biso bayindo tofetaka kaka badati oyo tozali koconcerne yango pe tozali kopesa yango lokumu ezali bongo badati ya bapaya. Donc mokolo ya lelo ezali mokolo ya Yesu. Pâques ezali esika o mokolo biso nyonso tozalaki bana mike ntango toza kokola bandeko ya katoliko bakula ngai bolimbisi bandeko na kula te. Donc bato bakula nyonso tu na kati ya katolike bandeko na ngai bazali kotika date ya lelo te ezalaki mokolo bana mingi bakokula bana mingi bakozwa baptême bandeko ezali date moko tolobaka ezali historique mpona bakretien. Donc merci na bakretien nyonso tu napesi bango mbote oyo bazali kocelebre date ya lelo. Katolike tokoki koboyaka yango te pamba te katolike yango esali protestant. Catholique yango sali ba église ebele tomoni ba protestant ba armée du sali ba nzambe malamu ba Pentecôte ba église ebele bango nyonso tu soko tali ba oyo bazali kokamba ba mangomba wana bandeko bauti na catholique même église kimbangiste bango nyonso tu papa Diangenda azwa baptême akula na catholique pe atangi ba classe na epe na kati na catholique pe papa Kisolokele kaka papa Dialungana yende moto akoli na ye na Bakongo kuna na mboka ya Nkamba kasi ya solo bantata na biso nyonso ya kala bango nyonso tu bazwaka ba baptême pe bakula bango nyonso tu na kati ya catholique. Donc fête ya lelo bato nyonso tu baselebraka yango bato basali ba église de réveil nyonso oyo lelo bakomi ba pasteur ya minene bandeko na ngai bango nyonso bazwa bakula bazwa ba baptême na kati ya catholique majorité tokoki koloba nyonso te kasi majorité en tout cas bango nyonso bakula. Ngai kaka mwana mfumu Kimbangu bandeko Congo Alenga ngai nakula na ngai te nayebi te mpona nini soki pe papa aboyaki nayebi pe te soki etangamaki bongo mpona nzambe kaka ayebaki komema linene ya nzela na ngai bandeko nayebi na ngai te ndenge ngai nabotameli na koli ndenge wana bandeko natikali kokula te. Donc ngai ndeko na bino nasambeli kobanda kosambela bomwana na ngai na bandaka na bampe valongo kobeta mbunda na pe valongo kuna na sima prison na kote ya baba Kinkole kuna ba kote ya baba Ntele ba Luamba ba kote na biso tovandaka yango wana ekole na ngai natangi na laiki ya Banda Lungwa kote ya Inga kote ya zone ya Bandal. Donc en tout cas nazwi chance ya kokula te
en tout cas na éviter ce que allez faute ba parents nga na zui chance te ce que tangambaki ke nzamba lobaki na kulate na éviter yango bomoni na maîtriser ka makambo catholique penza te po na yebi yango te kasi ya solo ko mona lelo to komi ba dilit to boti bana to koli tant to zali ko mona ba date wana ezali ko pesa biso pasi pe mawa mingi ngai na koli na église a Pevalongo ti na ke ko kota na église ke Mbangiste na zui penza noso mingi na likambo teli bokoko na ngai donc ba koko na ngai no so kala wala nde na ko beta histoire na bango na zalaka fier ya koyeba histoire ba koko na biso na zalaka fier ya koyeba histoire ba koko na biso depuis ekipata en Égypte ti koya na royaume ya Congo ngai na yebi donc pamba te na mipesa nango yango bon na zalaka fier en tant que Kongwa lenga kibo Kongwa do kibo biso ngana yebi yango donc en tout cas to boya kapete batu na batu bazali na religion na bango o balandi balanda religion na bango ezali kaka bango biso nyonso tu na nzela kaka ya nkolo ye moko tata nzambe ya mpungu tulendo na nzela nani ya fumu kimbangu o ya biso o toza na ligne na ye biso bakongo alenga bato nyonso tu toza kolanda ligne na ye donc paka lelo ndenge ezali ezalaka journée moko férié bato batangaka baklasse te en tout cas na Congo penza lokwa tozali pays moko chrétienne surtout catholique à 100% à 60% bandeko na ngai en tout cas na Congo bato batangi classe te bakei classe te biso awa na kati Allemagne pe ezali journée férié parce que catholique malgré protestant ezali aboyebi Martin Luther Luther oyo azalaki bongo allemand donc Allemagne ezali pays moko yo baza vraiment côté moko protestante makasi donc awa penza ezali mais catholique ezali pe premier niveau pas na bango parce que ba européen presque ba se donnaka mingi na Vatican donc église catholique oyo bimisi basango ebele pa na biso bamalula ba monseigneur Mosengo cardinal Mosengo akufaki na tant que cardinal lelo tozali bongo na mbongo oyo azali ko réclamer azali ko senga na basango nyonso tu balanda mibeko volumbisi moi grippe ya muke ba remi obika temps échangé donc cardinal mbongo a remplaçant Mosengo ya azali ko senga na basango nyonso oyo nyonso bota boyebi ke basango ya mindele oyo bayaka na 1400 et quelque na mboka ya Congo oyo babengaki bamissionnaire oyo bayaki kokonza biso oyo babomaki bato oyo basalaki lokutaki moyibi koyiba barichesse na biso na nzela ya sutani na bango ya basango ndenge nga nalati sutani ya émission ya masolo na biso basango wana basalaka basambla babotaka te me bandeko nzoka nde basango oyo bayaka epai na biso babotaka te bandeko na libanda babotana bamama na biso ya kala mingi so boke lelo na bakote na biso ya bamayombe kuna bakote ya baboma soko botali bokomona biso bayombe okomona tobimaka na batentire moko boye parce que mélange oyo basango bakotisa bamindele wana basango bamissionnaire bato basala makambo wana même côté ya Mbujima ekananga basala makambo wana même côté ya Kivu basala makambo wana donc basango basala bambeba oyo kaka crime contre l'humanité oyo lelo baza ko condamner Poutine mais bango ba européen bato basala yango epai na biso na royaume ya Congo babandaka kuna ti bazwi bakomisi bagene nyonso tu bakomisi bango baservant kaka bango wana kaka basango wana bakomisi baservant wana bapede kobimaka na bana mibali yango bomoni système ya pédophilie ekotaki na kati ya mabele ya royaume ya Congo donc basango basali bambeba ebele batiki bana ebele ale éduqué bazwi penza donc aliénation bakotisi biso na kati ya mabele ya Congo bandeko na ngai yango boza komona ke lelo na mboka Congo
lelo pédophilie komi mingi kasi bokomona ke basango tango Mobutu ayaki Mobutu amona ke basango bakende pamba te bazalaki bato ya lokuta ya kosakana te tala ti na niveau bakomaki biso toza komi koya kose confie na bango tokomi komona bango lokola banzambe oyibi mwa lipa epa na bino mpo ozalaki na nzala oyibi lipa il faut ya koloba yango epai ya sango il faut tubela sango limbisa ngai nayibaki lipa epai na biso na ndako aleya te yo croix wana tomonaka lelo kuluze o croix ya Jésus babakaka ye na kuluze basekret ebimi ebele mpo na likambo etali basango oyo tobengi église catholique Vatican créé par Constantin roi wana croix ezalaki kala ntango bayuda bazali kotia bato babilembo ya croix neti ya foi soko batie oyo foi boye nde nsima nde Constantin baye kozwa foi wana babaloli yango ekomi croix ekomi ekuluzu donc bato ya kalakala bayibaka basine wana donc bandeko na ngai basango basali bambeba ebele lelo yo Monseigneur to cardinal ya mbongo ye azali kodeklare loi ebimi na Vatican ye balobi keno basango nyonso oyo ya bakongolais oyo bazali kobota libanda bamibimisa na kati église bango moko balongwa pamba te bango epai na bango loi eyali sango akoki kobota te sango akoki kobota te pamba te Jésus abota te donc loka Jésus abota te atikali mpe kozala mwasi te selo bango donc doctrine ya église catholique eza bongo donc sango kobota te aloba remarke ke na Congo basango mingi bazali kobotaka na bango nzoka basango baza kobota mpo bayebi ke secret ezali basango nyonso ya kala batikaka bana mpe na Congo basango nyonso ya kala batika bana na Afrique partout baleka basumbela donc basala batika bamaki donc yango ozomona ke lelo eza mawa mingi na likambo oyo vraiment Monseigneur to cardinal ya mbongo oyo azwi loi oyo ezali pasi mawa mingi mpona basango vraiment bino bato boza kobota bino basango okendaki na kisango mpo obota te donc soki ozobota libanda bendana kende koluka osala foye na yo osala foye na yo donc bandeko na ngai en résumé date ya Pâques ezali ndenge wana mabe ya basango yango na basala kasi ya solo basango na malamu na bango basali baekole basali bainternat bana batangi bato mpe batangi kaka na baekole na bango basango batongi banzela lelo so totali église catholique yango ekoma église d'état depuis 1960 na mboka ya Congo lelo bango bato bazali kokamba kosala makambo nyonso tu loi nyonso tu ekoleka na Congo en tout cas catholique fayiba yango obligé fayiba yango apesa pe rapport epai ya mokonzi na bango oyo tobengi pape oyo azali kuna oyo ya argentin donc bandeko na ngai vraiment en tout cas pasi pe mawa mingi na biso bayindo lelo ezali bongo date ya nkolo Yesu biso tobengaka ye Jésus ye wana Jésus de Nazareth po bakretien oyo surtout bapasteur balingaka tobengaka ye Jésus de Nazareth donc ye wana Jésus de Nazareth oyo tozali komona bandeko na ngai ezali acteur a filme ezali mutu atourne filme na ye batourna bafilme bazali ebele baanglais batourna yango baaméricain moko kutu moko hollandais oyo kutu américain oyo todeklare asengeli na bato nyonso balongola elongi na ye na ndako na bango balongola elongi na ye alingi susu te elongi na ye batiaka yango na ndako parce que bazofutela yango mbongo te ndenge areklame abi azwaka mbongo te oyo bayokanaka bongo te ntango asalaki filme wana Vatican alobaki akopesa mosolo ebele me ti lelo azali kopesa mbongo wana te yango acteur wana asengaki na bato nyonso batiaka elongi na ye na kati ya ndako balongola yango donc oyo toyebi te soki ezali oyo ya anglais soki mpe ya français soki mpe ya américain toyebi te toyebi ke sa esali mpe asala Jésus de mbandaka donc en tout cas on sait jamais tofingi Jésus te parce que azali moto oyo
totikali komona ete na 4 siècle oyo vraiment oyo biso bakoko na biso balekisaki bandeko na ngai bakoko na biso pe batikali komona ete donc Jésus toyebi te mais ye wana babiso ka photo biso pe tokoloba kaka ndenge toza koloba. Donc Vatican ye moko muta yebi secret ya makambo na ye, donc église catholique ba yebi secret ya makambo ya Jésus ndenge lelo totali film documentation oyo ebimaki vraiment nayebi ke bato ebele batalaki yango bazo kotala yango pe bato mingi balingaka yango te parce que bayebi ke ya solo mutu wana ayaki kosala film wana aza mutu ya lokuta ezali ndenge wana te ya azali kokosa le tombeau de Jésus, le tombeau de Jésus, le débat. Soki bato batali film wana le tombeau de Jésus, le débat bokomona ndenge tombeau ya Jésus ba découvrir ke yango na ndenge ba beti histoire ba inviter même basango na kata plateau pour ba débattre débat wana na chercheur wana ou akende ko découvrir le tombeau de Jésus. Donc film wana za na YouTube bandeko nyonso bakoki kokota na bango bakomona yango le tombeau de Jésus, le débat. Donc bandeko kuno komona film wana bazo ko expliquer bato ndenge pena baza ko kozwa mikuwa yango makambo nyonso kuna na Jérusalem pardon na Israël na ndenge bazali kozwa makambo nyonso na famille ya Jésus nyonso zali na kati histoire ya Jésus film wana zali ndenge wana. Donc bato bakotala yango bakotala yango na YouTube obeti na yo mundele expliquera nyonso eza bisote eza neti bisote ba yindo to bombaka ba secret lokola to kufaka nango kutu oka papa la bino na mama ya bino ba ti ba kufi ba kela ba secret moko bo ezanga tina fale kuta bombela ba bomba te ba yebisa bino me bango ba kenango teza mawa mingi pona biso mais mundele alobaka soki pe critique oyo ezali kamuke ba condamner ba ko condamner ndenge ba eza na débat wana ngana landi yango na moni ke bazana raison ba sango pena bango pe bazoloba soki biso makambo ebimi ke to ba koko na biso ba expliquer biso Jésus ke ba kosaki bande ko to rectifier yango to ko expliquer pour to lendisa mitema ya bato pour ba comprendre que histoire yango eza ya lukuta to meka soko landango te eza bo ndenge lelo bato ba catholique ba lobi Jésus azali fils de Dieu mais l'église de réveil est lobi que Jésus azali nzambe. Contradiction mais pas basango so retourne ba tali film oyo landi okomona ba histoire ba secret d'aller belé vraiment tout cas ma mingi. En tout cas bonne fête à Pâques pour na masolo na biso to bemela ke bino mokola lelo bonne fête ya Pâques na ba chrétien bande ko nyonso tout oyo bazali ko sepela pe o bavandi na bandako na bango nzamba pambola bino o bozwi tango lelo ya kolanda émission yo bokabola yango pe bo partager yango partout. Merci mingi. Tous les kalambunda masolo na biso bongo sima on se retrouve après. Matondo mingi. Matondo mingi ya solo bandeko toleki na biso na première page ya Pâques ya lelo ya Jésus toko kota sikoyo na masolo etali mboka na biso mboka bakoko o batikela biso la République démocratique du Congo mboka bakoko na biso Congo ya Fumukimbangu ya solo bandeko ye biso to monaki ye biso to mona photo na ye ya solo ye wana bakoko na biso to baboti na biso ba parents na biso o babotaki bango ba monaki ye donc biso toza kolanda ye parce que to monaki ye na nzela bakoko na biso directement biso pe toza koloba toza komona peza o ezali ye donc eza ye Kimbangu ayaki pona mabele na biso ayaki kobikisa biso epai ya ba colonisateur epai ya bato mabe oyo lelo Poutine azobenga bango
bato mabe balingi kaka kolia bango kaka na mokili balingi kaka bavivre kimoyibi kaka bango koboma kaka bango kosala mabe kodétruire bato kotia maladi na mokili donc kodétruire génération ya humanité oyo tobengi Babylone bacolonisateur oyo tobengi baoccidentaux oyo basala histoire na bango makambo ya religion baye koboma bareligion ya bato babomi bareligion ya bato na bacontinent nyonso na Asie bakei koboma lelo bachinois barevolta bazonga na religion na bango na bouddhisme baye na bandibu baarabe mpe ti suka bazongi kaka biso nde bayindo totikala toujours bawombo oyo lelo kaka biso na biso toza kokosana mais biso bana fumuki mbangu yeyo ayela biso donc aya mpona kolakisa ke nzambe alataka ka nzoto soki mundele alobi ke ekolo yesu ayaki kuna mpa na bango alataki nzoto azali nzambe ndenge bakatolike babengi mwana ya nzambe soki lelo bakretien babengi nzambe eza problème te mais biso bayindo biso na kati ya Congo soki tolobi kaka kimbangu azali nzambe bato batelemeli biso o te kimbangu aza nzambe te aza kaka prophète ndeko oza komikosa yesu aza nzambe te bato bamemaki yesu na kati ya Afrique na Congo ezali bongo katolike esalami na Constantin roi ya Babylone Constantin roi ya baromain ye moto asalaki yango Constantin akufa na bakota terikuna na mboko babengi Istanbul bandeko na ngai biso fumuki mbangu ye mpe nzambe alataki kaka nzoto na ye ayaki epai na biso tokobenga ye nzambe parce que biso moko mpe nde toza bato boye toza banzambe ya mike nzambe alobi boza bana na ngai biso mpe toza bana na ye mais bana nyonso tu bazalaka na moto babengaka leader oyo ya biso nzambe eza fumuki mbangu donc ye alataki nzoto ayaki mpona kobikisa biso na koboma na koyiba biloko na biso tobengi richesse na biso ayaki mpe kobikisa biso na likambo teli politique ayaki mpe kobikisa biso na likambo teli bonzambe il faut toyeba nzambe tozala na liaison donc tozala na lignée tolongola aliénation wana tozala toujours na lignée epai ya bakoko na biso nde bazali kosambela nzambe bakoko na biso eza teki kindoki eye bamindele bato baye kokotisa kindoki tosalanaka mabe eza mindele bapase bateyaka bato makambo malamu bateyaka kaka teke bokoko na bino eza mabe bokoko na bino eza koboma kimbangu aza koko na biso kimbangu azali koko na biso ayaki biso tokobenga ye koko loko ayaki kosala nzambe ateyi biso maloba nzambe mpe asali bamiracle de miracle biso fo tokumisa ye mundele abomi biso bayindo tokosala barecherche te biso mpe tokosala barecherche oyo mundele bamindele oyo basali mpo na jésus tokosala yango mpe na kimbangu tokodécouvrir kimbangu na biso bien yango tozomona ke bato nyonso balobaka maloba ya kimbangu ya bosolo bazali kofrene bango balingi te bayeba makambo ya kimbangu et c'est notre Dieu nzambe na biso alataki nzoto akotaki kati ya kimbangu po alongola biso na kati na pasi oyo bamindele oyo tobengi baoccidentaux bamemelaki biso donc ndeko na ngai atosambeli kimbangu te me aza kaka na bato biso tokosambela ye epuis na nzela na ye mpe tobikaka bato babikaka na bango aza na ye koko kaka nde bato bafingaka bokoko eza mabe bokoko kaka na nzela ya bokoko bakisi oyo tozomela lelo ezala mindele ewuti kaka na banzete na biso ya bokoko biloko tozolamba lelo ya bandako na biso bandeko toyebaka yango bakoko bato balakisi biso yango bakoko biso moko nani yango engaka yebaki mati ata kutu lelo bozwa kaka bato mayele to bapaster oyo lelo bakotala nzamba babanda koexplike biso nzete na nzete elakisi nini nzete na nzete elakisi nini eloko nga nalati eza nini matière oyo esali yango oyo ya foto ya kimbangu boye bandeko na ngai do bakoko na biso bazalaki mayele bayebaki eloko ya malamu mpe ya mabe mundele aye ayekolasa biso ka mabe na mabe botika mabe mpo parceke mundele susi na ezali tobosana bonzambe na biso susi na ye ezali toyeba ndenge babenge tobelelaka nzambe te lelo bachinois babelaka buda
Bouddha zoyo ke la bango. Sinon, ensemble la Jésus, ça moqué. Oh, ensemble la Jésus, mais majorité la Chine, oh, bazo peut savoir maïele, bango nous surtout na médecin, na bango makas, grand docteur, savant, ensemble la Bouddha. Izoara, yé wana bazo ensemble na Inde lobby, et comme un grand pays puissant. Le loko ba na bombe atomique. Bandibu le loto ke na ba Dubaï na ba Qatar ba mboka na bango. Bande ko na ngai Tomi ko sanate Fumu Kimbangu aza nzambe. Fumu Kimbangu ayelaki biso. Toko benga nzambe. Tata mozali so likolo na se lokola yemo pa za koloba bo senga kana tata nanga yemo ka yebi. Alors biso toko senga na ye o yende molobeli na biso mais tango tozo senga na ye puissance wana zali koya mindele balingi yango te bakamate église ya nini pays na biso komi église d'été komi catholique o catholique sala biso mabe mingi toko boya yango te ata ba mama na biso basambelaka na catholique mais bandeko oyo mabe sali catholique sali pa na biso toko bomba yango te donc Fumu Kimbangu ye azali génération ya biso ya bana na biso akotika la seko pe kombo na ye yango ekotika le kokunda même ya Jésus un jour na Afrique na Congo kombo ya Jésus kolimwa ba passer bo bozo sa musala bo sala na bino kasi to yebaka yango kombo ya Kimbangu ekotika la parce que biso ne surtout ba tout ba comprendre ba colonisateur ba kokuta na ba problème bango na bango awa bitumbe kokota awa boko comprendre la réalité ko bima bako bimisa na ba secret Fumu Kimbangu aloba yango kombo ne ya Kimbangu za vérité bango na bango awa ba secret ko bima. Merci mingi bandeko toleki na biso na masolo na biso sija mibale yango wana ki Fumu Kimbangu kasi ya misato bandeko toleki bongo na makambo etali mboka bakoko mboka na biso la République démocratique du Congo toleka na loyembo mbunda bakoko oyo na kati ya masolo na biso avec yemoko Kongo alenga mwana ya Fumu Kimbangu matondo mingi toleki na loyembo mbunda bakoko. Matondo mingi na loyembo matondo mingi vraiment en tout cas merci mingi na régie toleki bongo bandeko na ngai na makambo etali mboka na biso mboka bakoko boyebi ke ya solo la République démocratique du Congo ezali ko traverser tamoko ya malamu te na mboka ya Congo bandeko na ngai vraiment ezali pasi pe mawa mingi na mboka na biso mboka ya Congo. Mutu azali président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokamba mboka na biso président de la République kasi ya solo bandeko 18 ans euti koleka na mboka ya Congo malgré makambo nyonso eleki na mboka ya Congo plus de 10 millions de morts oyo bato basili kokufa ya solo bandeko na ngai Joseph Kabila oyo alekisi 2 mandats na ye na République démocratique du Congo bandeko na ngai lelo aza lisusu président te akoma président ya donc toloba akoma sénateur ya vie donc bandeko na ngai Joseph Kabila ye wana lelo na mboka ya Congo bandeko peuple congolais tellement passe eleki nzale eleki bandeko ba congolais bakomi ko réclamer balobi ke Joseph Kabila il faut azonga na bokonzi pambate mboka ya Congo balobi ke soki soda azwi yango mboka wana kokoma na discipline pe toko évoluer selon ba peuple congolais bazali na Kinshasa boyebi ke mboka nyonso capitale kaka elekaka ebele et pour majorité ya mboka vraiment capitale azwaka toujours le devant parce que bango bazali éveillé selon ndenge ba mboka etambolaka mais kasi soko tali epai na biso na Congo au lieu que biso tozali na kati ya capitale tozala éveillé eza nde bato bazalaka na intérieur bato baza na Kivu barevoltaka badroit na bango baza éveillé koleka bakinois bato baza na Matadi baza éveillé koleka bakinois bato baza na Mbujima ekuna na Kananga bandeko na ngai baza éveillé koleka bakinois même na Katanga na Lubumbashi
même na Kikwiti do ba Kinois bazali jololo bango bazali kosenga na Joseph Kabila le rais azonga na bokonzi pambate mboka ya Congo ba remarquer que Félix aza pete mingi. Félix azo sala eloko te biloko emati cher biloko za kotambola penza makdokto ba makambo za kotambola malamu te na Congo donc basengi na Joseph Kabila zonga yango ngande kola bino Congo alenga naza komituna Joseph Kabila ye côté moko asimbi aza ko regretter to yebi a regretaki 15 personnes alinga tambusa na bango bazalaki te côté azali ko sekaza sous président te mais akomne libre asali kinga kati aza ko sala misala na ya bilanga mwasi na ye wana mama Olive Lembe elongo na etango nyoso baza ko sala bilanga na bango mama Olive mama Boboto bakomi ko benga ye mama social oyo azali ko kaba ko sala makambo ebele pona population ya République démocratique du Congo lelo bazali ko réclamer bango balobi il faut bazonga na pouvoir ou maman Olive comme présidente ya Congo ya RDC ou Joseph Kabila les raïs azonga na bokonzi na mboka ya Congo donc ba congolais ba bosani 18 ans surtout wana ba yebi yango société bango balobi to zakuna te parce que Félix asalika 3 ans abomi Congo alors to ngito yeba na muta saki 18 ans yoki saki bino bomuna ki passe na muta sali 3 ans bomoni passe wapeleki ba congolais ba boyi balobi ke non raïs azonga tolanda bomona ndenge les raïs Joseph Kabila na pete nyoso bandeko na ngai Joseph Kabila azali kotambola na masina kota Kingasani kuna bandeko bayambi ye na nzela tanga za koyana mutuka lez batu baza kosenga Joseph Kabila zonga baza koyembela ye banzembo azonga na pouvoir mboka ya Congo bandeko na ngai balobi kaka Sudani lelo ba soda nyoso tu yo ba congolais ba mona na kati kaka mbongo état de siège salami kuna ba soda ba baza kolia mbongo lelo makambo nyoso komi ka ba soda kasi solo soda moko ko mutu train alo ba ka solo ngai pe na osala oya ngai pe rébellion na sala pe boina zo mboka azate Félix Tshisekedi azali wana bandeko tokozonga tolanda tomona ndenge bayambi Joseph Kabila na nzela ya masina kuna na Makingasani pardon bandeko na bo mona ndenge ba Kinois bana chango Shura Mboma mwana chango na yebi ke Shura Mboma tolanda ka yepe na bemiso epa ya ndeko na biso Papi Gen voilà epa ya Papi Gen Shura Mboma ye moko mikumi sakabeta ka tolo alobi ke yazali mwana chango chango yango yo lelo eyambi Joseph Kabila les raïs bandeko na ngai likamba kokamwa bana chango na pesi bino bambote vraiment en tout cas bandeko tolanda tomona na bilili masolo na biso avec yemoko Kongo alenga mona fumu kimbango tolanda Joseph Kabila les raïs ndenge bayambi ye na pete nyoso na bana ya chango bandeko baza kokumisa ye bandeko tolanda toyoka mbunda bakoko bongo sima tokozonga matondo mingi sécurité Kabila na chango eza siré na peuple yango moko bana chango bazwe les charge ceinture boso jipe yango oyo ceinture boso jipe bata zonga lelo babino bya musika babi papa zonga lelo babi papa zonga lelo papa bado zonga lelo kota benda desna benda ye nazo ba video bele yo raisi yo rosta yo chikaka rais shikata
matondo bandeko na bandi bino mo bomoni le rais akiti tika na mutuka ye azalaka na kati mona kaka mbote azopesa neka Mobutu apesaki na Joseph Kabila na nani Laurent Désiré Kabila na kati kaka aopesa bango kaka. Donc bandeko toyebi te mboka na biso mboka ya Congo tokosuka wapi mboka ya Congo. Donc le rais ye wana bayambi na bandi bomoni na bilili. Donc bana Congo bandeko ba congolais mingi bakolobaki ya solo ba congolais tozali ba bolole tozali ba zoba vraiment toza mayele te oyo peuple ya ndenge nini elobi lango bokechwa yambo le rais yeyo ye wana asekatala te mais keba fasa te bandeko ama tungola kendaka bo bantu bakufa ya ndenge na ndenge toyebi te rais asekaka na ye gentil aza nango mais kasi ya solo bandeko na ngai lelo na mboka ya Congo nga na kosa bino te atanke mona fomoki mbangu soki soda aye na mboka ya Congo atie loi parce que biso lelo na Congo bandeko loi eza te toza lisusu peuple moko te oyo toza ko comprendre ba réalité ya mabele ya bakoko na biso toza koyeba lisusu te tokende wapi en tout cas toza koyeba susu te donc toza kosenga mutu moko oyo akoya ferme. Président Fachi aza na président oui mais kasi bandeko na ngai aza ferme te il faut que le ba vérité ba loi penda oyo yalakaki no président alobi ke lelo na lobi ke eloko boye kanga mambo kanga yango eloko boye bakanga yango eloko boye na lengi yango te bandeko puissance wana aza nango nanu te kaka nango te biso tomonaka na mosika biso toya bana fomoki mbango tolobaka vérité toyeba kofinga te jamais kongo alingaka koyi kofinga un politicien to kobo te mais na kocritique ye ezala Joseph Kabila ezala Maman Olive Lembe soki azosala makambo mabe na kokritike ye soki azosala makambo malamu Maman Olive Lembe azo aide bato Maman Olive Lembe azotonga atongi hôpital déjà babiso balobi mbongo ya leta mais kasi azolakisa yango meme bato bayibi kutu bakimi nango bakende nango basali te eloko te mais ye atiango na kota mboka Joseph Kabila atongi kinga kati mutu nyonso so akende na Congo ye wana na kinga kati aketala banyama abongisi yango kitoko ata kutu Mobutu asalaka bongo te oyo Mobutu ayeka mwa nini na ye moko adimi na ye bien moto akokende wana bopitalo eza na nsima kuna oyo bato bamindele bato batika yango Mobutu ndako wana kutu yaki ya Kasavubu moto akovanda wana donc Mobutu jardin na biso oyo tala ndenge na zo ebeba Joseph Kabila asali kinga kati abongisi yango bato bazouta libanda mikili ya poto bazoya touriste kotala mboka biso mboka ya Congo esengo wapi kasi basolo bandeko na ngai na kati ya masolo na biso tofingaka te tozoloba makambo ya mboka ya solo ezali mabe mboka ya solo Joseph Kabila asali 18 ans basali eloko te oui basali eloko te ba fausse commune bato bakufi ti lelo donc tribunal emonana te bato baboma bato wana banani oyo mpe baza na nsima wana toyebi bato bakufa na este kuna bato bakufa oui 18 ans mais bato balobi pasi nzala oyo ezali na Kinshasa ntango Joseph Kabila ezalaki bongo te tribalisme ya solo lelo tokoki kokondane président te parce que condamnation ya mboka ezalaka ya président te gouvernement na ye premier ministre asalaka nini tozolobaka président mais premier ministre ye nde mutu ya train ya gouvernement tokotaka kaka président Fachi te na esprit ya bien to comprendre bien la vérité tokotake ye aza président oui akocontrôler mais bandeko na ngai mutu na mutu aza na rôle na ye lelo Poutine baza kotake atake président ya Russie mais ministre de défense na ya bimaka aza koloba premier ministre na ye pe aza koloba parce que bayebi ke ezali gouvernement même Macron donc
biso soko en Afrique, surtout na Congo, et comme kaka, ah, ma trop Fachi Béton, à salarié, Félix à salarié, non, yezaka yete, ezali liste, parce que gouvernement est tambolaka na premier ministre. Ezala ndenge wana. Tribalisme, bakotala niveau ya ba tribu ozali na région wana. Na Kasai tozala ba tribu ebele. Ezaka baluba te. Ezaka baluba te. Donc yango na ozomona ke bandeko na ngai bana Congo ezali mawa mingi na mboka na biso mboka ya Congo. Donc bino mo bomoni peuple congolais lelo azali ko réclamer parce que congolais azana posa asala alia ba école kufi bato ebele balobi fatia ba école ofele mais bandeko za ko simba te parce que ba maître là baza ko zo ba mbongo penza te. Bon ministre enseignement fatia ataka budget abike no budget oyo ekende pona enseignement mais ministre on a monaka piu o ka pena kiu kiu pena ka kiu adame na ela ndeto to mona o économie ba auto longola e na ndeko elezer tambwe ba mbote mingi elezer tambu o atele maki alobi ke ministre économie o sa adame bala azotambusa mboka bien te économie ya mboka kao il faut bendana ba DDT na lingala ba soda penza ba DDT DD ba longoli azu pena DD Kitsondo akei. Donc bandeko na ngai mboka Congo les raïs ba peuple congolais ba komi ko réclamer est-ce que l'élection o eza ko ya soki pe kozala to yebite soki kozala te soki ko le kapende ndenge nini bandeko to yebite me kasi bandeko tokeba pamba te mama Olive Lembe ye aza ko yana malembe pe na pete nyonso apesa tala te mama oyo babengi mama sociale ye aza ko salisa kaka bato atoza na passe o muto ya théâtre o musicien o mutu soki ya ndenge nini so ozaka na nzela kaka ke okokoma kote na ye bandeko yebaka D5 kitoko D5 pena okaka kitoko akolibere yo ata ya mingi te mais oyo ekokoka po yo sala makambo na yo bandeko mama Olive aza kosalisa bandeko na ngai toleki bongo na sujet na biso ya suka toleka susu na loyembo toyoka mbunda ya bakoko avec ye moko kongo alenga mwana fumu kimbangu matondo mingi toleka na mbunda. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général de brigade Chechimayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulonga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef du département d'entraînement, l'état-major général, s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadrés
scolaire de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Naba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika osali mbeba otranspiré na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47. Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso toleki na biso na sujet ya suka. Sujet na biso ya suka ezali bongo bandeko boyebi ke ya solo bana RDC bazali na pasi bakuluna o bazali kosala mobulu mingi. Président de la République azwaki mibeko avec général Kasongo pona Kinshasa pote ya solo ko kanga bakuluna o bazali kosala mobulu na kata Kinshasa ko botola bato biloko bakomona bana poto baye bakoyokana pote ya solo bakanga bana poto bato o bazali kosala pe makambo na bango. Donc bakuluna oya mibali bakendaki angenda kuna na mbandaka pote ya solo bakende pe kosala misala koyekola misala losako na président de la République pamba te ba jeune loka ba classe ezali te bayekola ta misala maboko kasi ba oya basi oyo tobenge ba jeune fille oya basi oyo bazali kosala kotambola banzela kindumba na bapaka juma bazali belé na Kinshasa bandeko na ngai baza ko se traîner kaka na banzela ya solo bakonzi ya mboka bamonaki ke ya solo bakamata ba jeune fille wana bakende koyekola mosala ya kisoda bakota na mapinga poti ya solo ya kobunda na ekolo mpona likambo etali mabele bakoko na bango ndenge mpe toza komona na Israel bana basi bazali kobunda mpona mboka na bango ndenge tomonaki na Kadhafi bana basi bazali kobunda Kadhafi kuto bazali entouré pa na ye presque basi na basi ba commando na ye pena makasi baki basi. Lelo toza komona président Poutine oyo azali président ya Russie ye pa azali entouré na ba soda ya basi même oyo bakumbaka ba avion de chasse ya guerre oyo eza ko bombarder mpona ko surveiller ekolo baza bana basi majorité. Pona nini biso te na Congo Mobutu atiaki ekolo oyo atiaki ba soda ya basi ba béret vert ba béret rouge ya basi bazalaki. Lelo yo tomoni gouvernement longonda na président Fachi bandeko na ngai bokomona na bilili ndenge basali ba jeune fille bazwi bango ndenge penza bakei koyekola mosala ya kisoda pote ya solo lobi basimba ekolo na biso mboka ya Congo toyeba na ndenge mboka na biso ata bapaya bakoti ata banguna toyeba ke ya solo mboka na biso mwana mwasi azali pe na rôle munene ya kosala na société. Mwana mwasi azali kaka te abotaka omona ye eloko pamba obotisaka ye kaka non awa na poto mwasi akendaka mosala lokola mobali mosala oyo mobali akosala mwasi akosala yango mapinga ekolo mwasi akosala yango. Donc bandeko na ngai merci mingi na président Fachi na ndenge akamati basi bakota pe na mosala kisoda po mboka na biso guerre eza mingi pays lokola Rwanda eza kosakana na biso Burundi Uganda bandeko na ngai bino mobotala Uganda pena Uganda ta Mobutu azalaki Uganda ba Uganda ko bazoya pa na biso ba Rwandais mais lelo Rwanda bakomi pays oyo ba anglais na Angleterre
baza ko déclarer premier ministre Angleterre azo senga ke bato ba ko boka bangunda o ba ko senga asile bakene ko sisa kango kuna na Rwanda donc Rwanda mutamana ko yamba bango tala degré oyo nyonso tu wana mbongo oyo Rwanda akoyambela bato wana ezali mbongo na biso ya République démocratique du Congo yango tozo senga il faut to kutana na président moko faza la ferme azala président moko makasi et puis azala na liloba koloba oyo ezali mapinga eza koyokela ye mapinga tango yaza koloba mapinga penze lobi oui président apesi mibeko toko salela yango mapinga ekolo ndenge Mobutu alaki na tsaka mayele na ngai likolo na bino botelemi awa bandane batelemaka wana ba berin vert na ba berin rouge yango bandeko na ngai vraiment en tout cas mapinga il faut to bundele ekolo mapinga ezali kosenga il faut za makasi po ekolo na bino pe ezala makasi tozala mboka moko munene plus de 100 millions d'habitants bandeko toko ko tcha même 20 millions kaka pamba ya mapinga 20 millions to 30 millions ya mapinga ba jeune nyonso tu tango bozo futa bango kitoko jeune nyonso akokoma ndenge RC ezali ndenge Egypte ezali mutu tu soko koti na mapingo ko futa makitoko même ngai ko tanga na kin soki pena mbongo bien ezali ko futa ba soda ngai yo ndeko na bino mbele na continuaka ko sala musala ki soda parce que to kenda kaka ba ki kader wala to koe kuna na nini na kibomango to kimi parce que to moni ke a pas soko koya ba poto la rango malunge lo côté a benda to benda na biso ba masa muso ba kodina ba sala ba 3 mois bimi na ba soko to me ngala mona ko tina te mais nzoka nde soki mbongo za na Congo richesse ezali na Congo bandeko ba jeune nyonso bako futa mata 400-500 $. Akoya bakoye kola bako bundele ekolo pourquoi pas bako bundele ekolo donc bandeko na ngai bana basi longonya félicitations na bino bana basi bokei ko mitika pona ko bundele ekolo na bino et puis ko sombela ba soda ba bi quotidien to mone quotidien c'est toboki faut ko sombela ye kitoko ba soda faut bazaka propre to na teni moko kitoko basi kitoko basi na biso ba kitoko o kuta ba soda boko mona po bakati ba kovo mais soki ba kotisi monzele bandeko nango ko boya tozana ba vrai soda en tout cas chapeau to landa to mona ndenge baza ko sala ba entraînement na bango pe ndenge lekaki na ndenge ba recrutaki ba soda ya basi oyo ba koti po ba bundele kolo ba mapinga ya basi po na RDC. Merci mingi na TV Colonne de Max Bayuba toyoka mbunda bakoko en direct ya Masolo na biso avec Congo Alenga mwana fumu kimbango toleka matondo mingi ya solo tolandi mbunda. Merci mingi na régie toyoki tokomi na suka vraiment Masolo na biso nzambe vraiment pambola bino bandeko pe balandi nyonso tu oyo bolandi Masolo na biso oyo bolandaka émission na biso bo partager biso awa toyaka na ba émission ya kofinga bato te tolingi ba polémique te Congo Alenga uta boyeba Congo Alenga ngai nayaka kaka na makambo tali mboka ngai naza patriote nalingaka Congo mingi nalingaka RDC zali mboka bakoko nanga président de la République aza munguna na ngai te mais akokoma munguna na ngai soki aza kosala mabe mingi nakolingaka ye te mais nakocritiquer ye en tant que Congolais bandeko nyonso tu bazosala ba politique tokokritikaka bango eloko nyonso ezoleka na Congo bandeko botindelaka biso tokoloba yango parce que tozali musika na diaspora nzamba pambola bino na bandeko nyonso bana ya Congo tolingana bandeko ba Congolais tozala na bolingo so tozala na bolingo mboka oyo tozomona mboka na biso ekomata ba mboka nyonso tu oyo evolo ekoma kitoko
ezali bolingo. Bolingo mutesali bango yango bomona mboka nyonso eza ko évoluer. Ata lelo to moni Côte d'Ivoire lobi so bazana bolingo te bandeko ba ko avancer te. Ata Mali ba komi lo na ba risque soki ka bolingo ezate bandeko eko simba te. To biso ba congolais to tika na ko bomana ne to moni ndeko a ko boma mwasi na reine eza kitoko te bandeko ba congolais to tika ko yinana. Ndeko na azo sala émission zo émission na ye partager yango. Ndeko na sala ke émission lingo la ndaka ye po yokaka ye. Ndeko na sala ke émission neti ngai na landaka batutu. O noli tambazo sala émission na ye na kokota na kolanda ye. O maketabo azo sala émission na kolanda ye. Dide Masuki na kolanda ye. Papi Gen azo sala émission na kolanda ye. Bosolo na politique na landaka ngo. Na landaka bango. Na kovanda na landi na yoki parce que za makambo mboka. Ezala ba musicien o musique nga na landaka. Émission ka na landaka. Kerwing Maizo azo sala émission na kolanda yi. Sœur na ngai Maman Esther la Grâce la coco de tous. Na kolanda ye mbote na yo la coco de tous mobange na bango na kolanda ye bandeko tolingana ndeko na zali na passe salisa ye ndeko na zo comprendre eloko to moni kaza na mwa défaut asali émission bien te ndeko benga ye na privé lobake ndeko na moni sika na ngala ko expliquer nde basala ka yango so to komi na bolingo esika mboka na biso ekotambola okendaka église linga ndeko na yo ata za ndenge nini ndeko na nga linga ndeko na yo camarade linga moninga na yo tofongola mitema na biso tofongola mitema lelo tokomi ba parents tozali na bana pe bakoli lobi bamusu tokoma na bakoko bandeko na nga tozama ye tolingana bapapa na biso mingi bakufa na basekret bakenda na baboti na biso. Donc tant que tokolingana te ekozala passe pour na biso pour na mboka na biso. Tant que tokolingana te ekozala passe. Nzambe apambola bino, Nzambe alakisa bolingo na ekate na biso, tokoleka na nzembo moko ya suka pona émission ya lelo, loyembo oyo ezalika loyembo ya bolingo. Tolingana. Merci mingi na bandeko na biso ya Gayaki na Matadi bampangi ya munu mbote na beno Nzambe sadisa beno na kisalu ya mbote na luyimbo wa mbote benome yimbi la beto Nzambe sadisa beno atuka toleka na luyembo pote ya solo to suka na masolo na biso. Merci mingi ya solo bandeko na bandi tokomi na suka Nzamba pambola bino bandeko nyonso balandi émission na biso masolo na biso kimia Nzambe za la kati na bino tokutane bongo mbana semande tokosola susu masolo oyo etali mboka Congo RDC bozala toujours abonné na oyo nyonso ezali koleka na mboka na biso tokolobaka yango kaka kimia Nzambe za la kati na bino ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu en direct ya émission masolo na biso botika la malamu ingeta matondo mingi. Senyo pesa kimya omokili Kwete bana bayo basalela yo pesa
mapamboli na bayeba ndimeli yo bolingo bwayo emonana olo tosengi yo pesa kimia o mokili poete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bayeba ndimeli yo bolingo bwayo emonana tosengi yo pesa kimia o mokili poete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bayeba ndimeli yo bolingo bwayo emonana tosengi yo pesa kimia o mokili poete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bayeba ndimeli yo bolingo bwayo emonana katina kozanga bolingo bato bazali kobomana katina kozanga bolingo bato bazali kokabwana katina kozanga bolingo bato bazali kobomana katina kozanga bolingo bato bazali kokabwana bolingo bolingo tolingana bolingo oh bolingo kimia eya bolingo bolingo tolingana bolingo oh bolingo kimia eya
katina kozanga bolingo bato bajali kobumana katina kozanga bolingo bato bajali kokabwana katina kozanga bolingo bato bajali kobumana katina kozanga bolingo bato bajali kokabwana bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya eya bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya eya bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya eya bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo